Bienvenue dans cette émission Actualité à la Une. Mesdames et demoiselles et messieurs, vous nous suivez à travers cette émission Actualité présentée par M. Didi Dipumba. Tosola Kamakambo Belé et Talimbo Kanabiso Congo. Nakati ya Beni, plus de 5 personnes baziki. Nakati ya camion Oyo Bosomona. Ils ont participé mawa tout le temps. Makambo sur les Kanakati ya Beni Sikoyo. Et comme il y a des rebelles, tout parmi, comme il y a des bango. Pour nanini, FARDC et Zokoko sécuriser territoire wanate. Au cours de cette émission Actualité à la Une. Gizenga, président Yapalou, ami proche, collaborateur Yakabila, gravement malade. Tokoye Bayango au cours de cette émission Actualité à la Une. Lelo Azana Katia Bruxelles. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tokoye Bayango au cours de cette émission Actualité à la Une. Meeting. Il y a eu deux pièces. Lelo est bloqué par André Kimbuta. Tokoye Bayango. Pour nani André Kimbuta zo permettre ba meeting, il y a PPRD Salima. Ba marche, il y a bateau PPRD Salima. Mais il y a bateau opposition, bloc Kadena. Donc, vous voyez, André Kimbuta a s'opposé. Pourquoi? Na meeting wana. Je suis M. Didi Dipumba, très cher ami téléspectateur, très cher ami de Congo France, très cher ami Obo Landarangai et Belé. Na sengi bino merci na tant Obo Swakate Amukie. Pour tout développer, Makambo Etali, Mbokanabiso, Congo. Plus de 5 personnes, Bakoufi, Nakati a 3 véhicules. Véhicule, camion Obosomona Oyo. Et Zalaki 3, Nakati a Beni. Alors, et comme ça, troupe armée, Oyo Bazakou Nakati a Nord, qui vous bazo sala nengenini. Basi batu bakangi bamoni osolika bakangi yo bamoni osolika bakangi yo bazo violer ba fille bazo violer ba sœur na biso bana na biso tango bakozwa bakangi bino batie bino na kati ya camion oyo ba camion oyo nde yango ba reperaka ba memi bino musika na kati wana ba pelisi moto batumbi batu Batumina mutuka bino boza na kati boziki. C'est ça. Où sont les cas siko na kati Beni. Pourquoi la police? Pourquoi la FARDC? Ezokoka ko maîtriser tout par mété. FARDC zara yango mo côté. Ezapena batu ya ONI. Basode ya ONI basalaka nini na mboka la biso Congo. Vous comprendre, très chers amis téléspectateurs, très chers amis de CongoFrance.com, mesdames et demoiselles et messieurs, vous avez biso ébélé. Bomitou n'a pas question. Pour nani armée congolaise, ils ont maîtriser la situation des années en goyo. Ils ont rien. C'est parce que, selon les observateurs, lobby, c'est parce que ezana batu oyo bazako tinda bango basala yango batu wana banani selon ba ONG eza gouvernement mutu ezako instrumentaliser yango bazako instrumentaliser tout parmi wana pour na ba semi KO na kati ba province na biso na kati ya mboka na biso na kati ya Beni. La fois passée c'est qui Ituri. Mbalasima o wana kune leka ke zalaki Kasai. Lelo Beni zonge zotoka. Lelo ekomi ya kozikisa bakangi yo vivant, batio na kati ya camion, bake na bino, batumbi bino. C'est ce qui se passe na kati ya Beni. Oni ekomi complice parce que ezokokate. Mais à la fin du mois, bazo zwa mbongo, bazo futa bango.
Ceux qui contrat esili, bazo renouveler bango. Or, na ONI, na armée, na ba troupe armée, on dirait, et ça va gé. On dirait bazo à ordre, pas mutu moko. Parce que armée et bengami armée, et qu'on défendre pays nango, et qu'on défendre territoire nango. Admettons ça en France. Armée française. Ceux qui ba tout armée oyo ba outi Belgique ba yé ko saccagé ba français, armée française et ko tomboka et ko réagir. C'est ça. C'est parce que na kati ya armée congolaise ba généraux ba zawana bato basana ba fonction minene, ce sont des Rwandais, des Ougandais. Bazo manipuler des Congolais au bazawana. Bazo kanga bango misu pour na babo marabandeko na bango ba Congolais. C'est ça la réalité. En plus, c'est un ONG crédible. Balobi eza gouvernement actuel, gouvernement oza sur place na kati ya Kinshasa, na kati ya RDC, bango nde mutu bazo seme kawana, surtout na moment oyo ya ko organiser ba élection. Dans le Bible, c'est un observateur. C'est un ONG internationaux où ils ont fait un rapport par rapport à l'insécurité. Où ils ont au Congo. Voiture ou bien camion boué, batumbi batunakati. Et ça passe peu mawa. Donc, le Nord Kivu, Babomi Batou, Ebele, ADF troupes armées, tout ce li ango, 3 camions, Yaboye, 4, voire même 4. Ce qu'on a camion moko, Bako kanga 5. Ceux qui ont 3, 15 personnes. Ceux qui ont par jour, Bazo Boma Bongo. Très cher ami, très cher téléspectateur, Tokosuka Wapi. Merci tous les qui ont dossier c'était pour vous informer na makambo ezole kana kati Beni. Tout le temps na solo bayango. Gizenga poche ya Kabila. Papa Oyo a travaillé na Kabila, à soutenir Kabila, à linga Kabila mingi. Mutunyo surtout azana droit na ye. Ya kosala oya lingi. Ba papa o ba bien araye ba patriarche Gizenga. Ça veut dire que mutu oyo oyebi makambo ebele. O travailler ebele pour na mboka la biso Congo. Ko travailler ça la nenga bienté. Il s'appelle na nenga mabe. Nous la jeunesse. Tout le que ba papa oyo nenge bosse la politique na bango un jour. Bakotika la biso ebonga po biso peto soit relais. Mais ko kamwa ba papa oyo bosomona bazo faciliter ba étranger ba bomaka, bazo faciliter ba étranger ba kota na kati ya mboka na biso Congo. Lelo toke koloba palu esala ba Congolais nini palu. Gizenga Zalaka premier ministre en 2006, si je ne me trompe pas, 2006, décembre 2006. Atikeli Mwana Kazinaye. Mwana Kazinaye a longwe a commis opposant, soi-disant opposant. Lelo, Papa Gizenga a kokisi 93 ans. 93 ans. Mais papa ya boy, akoka ko sala nini? Ko luka bonheur. Ya mboka na biso. Ko sauver mboka na biso, ya une retraite. Tout le monde a kezo circulé awa comme quoi yende azaki dauphin ya Kabila. Tout le monde a ki bango même akindaki komona Kabila par rapport ya moi nungu et koma ki na kati ya palu pour na kama ba dauphin
Toyoka ki biso nyo surtout comme quoi balinga ba utiliser papa oyo Gizenga. Ye azwa kibokondi po aokoma na 2 ou 3 mois ya kibokondi nae asengi abandon comme ça président ya Sénat lokola Kabila soki asali passation de pouvoir akozala obligé akoma na kati ya Sénat sénateur à vie selon constitution ndenge komama. Alors nalobi bien toyokaki banungu elekaki awa ke papa Gizenga yende Kabila bandai ko ciblé. Mais lelo mutu oyo Kabila bandai ko ciblé aza gravement malade. Avant même kutu keto koma élection. Donc c'est pour vous informer parce que journaux, information est circulée comme quoi Papango a koufi. Mais je vous informe que a koufité, à ça nous vivons. Voilà, très chers amis de Congo-France, mesdames et demoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs au Boulanda Rabiso, merci beaucoup. Tous les qui n'a sujet oyo. Sujet à meeting, il y a Kabila, il y a Félix Tshisekedi, UDPS. Félix Tshisekedi baotiko pour naïe comme président ya UDPS a remplacé Papa Naïe. Tout le monde qui vote qui démocratique. Na mandat naïe ninga koti il faut acte ça la moelle komoko boye pour épaissir déjà grandeur naïe. A Pounia ça la meeting en le 24 février. Le 24 avril, pardon. Alors, pour l'activité politique, selon loi et Zakaka, pour informer gouverneur, hôtel de ville, pour bâtir des soldats, baya, pour sécuriser la population. Bakendaki ba contactaki André Kimbuta. Mais André Kimbuta selon lui a s'opposé. Alors bi ba activité mon côté et ko salema na kati ya RDC suite ya makamboso le kana kati ya mboka na biso Congo. Bo mona ki ba marche o eleka ki ba bomi même batu. Batu ba kufi na ba marche wana. Batu ba zoki na ba marche wana. Tout le monde qui André Kimbuta a boyaki ba marche wana. Même Rossi Chimanga Mukendi akufa pona kotambola pona koluka libération ya mboka. André Kimbuta na ndenge nae amimoni ki rôle nae. Son rôle le plus important est ça ko barricader il y a empêcher et qui va marche, va meeting, il y a opposition et salema. Dans le cas là s'opposer boui. Côté il y a opposition, Félix Tshisekedi ba moni yango bienté. Ba lobi mais il y a PPRD comment et salaka ba meeting nango. Ba événement ya Kabila Nord qui vous va salaka yango calmement. Ba jeune ya PPRD ba salaka ba activité la bango calmement. Bah qui même quoi empêcher l'église catholique. Mais pour nani ni kara ceux comme il y a opposition. Il faut André Kimbuta luka bazizani. Il y a un makambu oyo, il y a meeting, oyo il y a eu de paix donc moyen et salema. Ningi tuzomona et kozalate parce que André Kimbuta il faut appeler sa autorisation. Nandenge André Kimbuta comprenant loi ya Congo. Or, pour nous ça la marche, et c'est un cas pour informer autorité illégale au Basali, balingi ba faire respecter ba tout loi. Or, bango moko basa ko respecter loi té. Ba accord, ya c'est Sylvestre Zawa.
tomoni basango bakomi kotambola tambola. Tomoni Cardinal Mosengo na ajo akomi na yango, akomi toujours kotambola tambola. Pourquoi? Pour faire respecter l'accord wana. Qui ne respecte pas cet accord? C'est qui? Vous comprenez qu'ils ont battu la majorité. Des bases respectés en côté. C'est ça, très cher ami téléspectateurs. Ils ont bongo. Donc nous sommes obligés d'informer bino na makambo ozoleka na kati ya mboka na biso par rapport à la situation actuelle ozoleka. Donc moi Didi Dipumba na information surtout na ebisi bino. Ya ndenge bazoboma batu na kati ya Beni. Na ndenge papa Kizenga aza gravement malade. Et puis na ndenge meeting ya IDPS. Et là qu'on a ba Congolais ça nini. Congolais. Les lombo kana biso ils ont une situation moko ya bien té. Ba papa ba maman bana ba jeune sœur na biso bazo violer bango, bazo boma bango. Lelo sikoyo tozo ebisa bino eloko eza ciblé, mboko eza ciblé, territoire eza ciblé za Beni. Toyebi 95 fausses communes mabulu o ba kunda ba congolais pour na ba intérêt ya ba occidentaux. Lelo ba ciblé Beni. Ba ADF Ndalu baza ba rebelle oyo ba si rebella batu ya Uganda baza batu ya Museveni. Système ezali soki élection ningo salima il faut batu parmi wana baya basala désordre. Siko élection na ndenge ya loi normale dans la normalité des choses. Élection moye salima ezate soki une partie ya mboka ezala mwa kokoso. C'est ça. Raison oyo gouvernement en place ilingi ezwa par rapport à non-organisation ya ba élection na mboka na biso Congo. Lelo Kabila aza coincé makasi à comprendre que ba pesiye ultimatum ba emisiye boye a organiser ba élection wana akosili sango. Mais de lui-même azomona ke asa prêté ya kotika pouvoir. Aza prêté ya kotika pouvoir. Pona Kabila azomona ke akotikela yango na nani oyo akosécuriser ye après pouvoir na ye oyo aza sikoyo. Azomona mutu te. Botiango na mitu na bino te. Botiango na mitu na bino te ke Kabila kopesa dauphin na ye ekozala la mère Mende ekozala ba entourage oyo bonaka bangwana. Non. Selon ba source et ba information tozui Kabila kotikalaka jamais kopesa confiance na batu oyo ya ye ya ba Congolais bazanzinga na ye. Là je vous dis sincèrement parce que ça va source sûre autosuite. Pouvoir ya Kabila yuta wapi? Afdel, Rwanda, Uganda. Lelo soki Kabila pesi Congolais moko pouvoir, ça veut dire que pouvoir wana ezongi na maboka ba Congolais. Ba usala Rwanda mabe. Yango nde oyo bango bazo réfléchir. Lelo baza prêté, Kabila za prêté à okite mboka la biso. Elo ki tika lié a quitté par la force. Ce qui a quitté par la force te ba Congolais ba kufara kaka. Na ki si bino ndenge ba Congolais bazo kufa. Sécurité zawapi. Congolais so singa kolia na sécurité 1.1 trait. Sécurité zawapi. Na situation ya boye. Sécurité zawapi. Ezate.
tolobaki yango tongo midi pourquoi Ituri batu bazoka bakufa na Ituri na ndinga kosakana te gouvernement ezalaki wapi toujours qu'il y a un témoignage que la police ezoboya kobeta basase wana masasi parce que bazui ordre likolo ke botika bango biso moko te bimanga minute osala bango mais lelo bakanga bango te. C'est ça, très cher ami téléspectateur. Congolais nyonso tous à la vigilant na mboka na yo. Sois conscience que lelo mboka na ngeza na étape oyo nini nga na koyi kosala. C'est ça, très cher ami téléspectateur. Nini oyo ngai na koyi kosala po na mboka na ngai. Soki okozwa force na yo, énergie na yo, ochango po na mboka na yo, eza pe mabete. Nde biso tozosala. Soki ozwa moyen na yo, ochango po na mboka na yo, eza pe mabete. C'est ça, très cher ami téléspectateur. Il faut Congolais nyonso tout azwa part ya responsabilité na ye. Aloba, ngai pe contribution na ngai, et ça par exemple, eloko boye na no sala pour na mboka na ngai. C'est ça. Yango nde ko sala fox. Mais soki to telemika wana na ko fingaka biso na biso, na ko cholaka biso na biso, na komite kaka biso na biso, batu ba no kufa kaka boye. Merci beaucoup, ami, c'est un prince à Lyon, gaz na gaz. Depuis Paris, ami, c'est un prince à Lyon, gaz na musala kitoko ou ya sali oyo boy. Ami, c'est un prince à Lyon, gaz na gaz. Merci à la fin des Juifs Noirs depuis Paris. Mi José la Reine, merci beaucoup. Tout oyo. Il y a congofrance.com, Yannick Wenge, na pesio merci. Chimanga, mon konzabalouba, na pesio merci. Rodrigue, chef des chantiers, na pesio merci beaucoup. Happy Box TV, na pesio bino merci beaucoup. Et puis 1000 merci, na bino bat oyo, bolanda ngai di pumba. Prochainement, Torozonga, toujours pour nous informer bino, na makamunyo surtout oyo, izole kanakata mboka na biso Congo. Merci beaucoup. Au revoir. Na Happy Box TV, ça veut dire décodeur oyo, ils ont la chaîne nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement.